makambo pasi la famille makambo mabe makasi makambo ezosala pasi mingi na motema kane nalobaka toujours kolala kolamuka tokotaka toujours na makambo kolala kolamuka tozalaka toujours na ba dossier ya sika kolala kolamuka la famille ezalaka likambo nde likambo ya lelo kandenge boyebi mama na bino Étoile Nines TV ayaka toujours na makambo ba la famille kanenge boyebi biso tozo respectaka musala na biso donc soki ya koloba ezali tokoya pe tolobi soki pe ya koloba ezate en tout cas bokomona biso pete tokoya pete ezalaka bongo lelo la famille na ye na Cardozo ebele ya batu toyebi Cardozo aza moko ya ba comédienne na biso oyo asepelisaka biso comédienne na biso oyo amipesaka amipesaka penza asalaka donc ma moyen nyonso pour que batu basepela tango azo jouer Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba masolo moko bien Gavker ayeli biso ba masolo moko ya kitoko Gavker ayeli biso ba makambo ya kafu ya kili surtout kandenge boyebi pona bandeko na biso o mosusu bazonyo kwa mapona makambo kobota en tout cas Gavker azawana pona kosunga bino pona bandeko mosusu kandenge zalaka toyebi keza na batu mosusu babota mwana mais mwana zokola mwana zolobaka te ekozala malamu bobenga Gavker asunga bino kote ya ba papa toyebi kilelo oyo ba papa na biso ebele bandeko nanga omonaka kolemba papa zokoka lisusu makambo mosusu te komi mwa pasi pe mawa yango ekozala toujours et encore malamu mingi kandenge zalaka na système moko bien to benga Gavker asunga bino na système moko ya bien. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye lisusu na Cardozo kande na betaka masolo Cardozo aza moko ya ba comédienne na biso oyo asepelisaka biso Cardozo aza moko ya ba comédienne bandeko nanga oyo azalaka soki akoti sur scène mutu nyonso asepelaka Cardozo aza moko ya ba comédienne bandeko nanga oyo penza ebele ya batu toyebi azalaka na makambo teke yango Cardozo akotaki live afingaki mutu mataki ekitaki tomona makambo wana te ebele ya batu bafinga ya Cardozo ebele ya batu balobaka makambo alokuta na kombo ya Cardozo mais
tomona Cardozo te pe toyoka ye te. Wana penza Cardozo na biso. Sikoyo eloko nini esali ke non lelo toya penza kobeta masolo toya penza kosolola kaka ndenge ezalaka. Avant na ya kokota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya nanu kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka. Yango na ye kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka Étoile Nines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso landaka biso zwa kiti na yo vanda tango ozovanda bongo melaka mwa mai melaka mwa ti melaka mwa sucré melaka mwa eloko na yo oyo opreferaka komela ekozala malamu. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na ye moko Mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote nanga na Madame Matrine Mafuta na pesi bambote na Mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas Madame Judith Diampovisa. Voilà. La famille kande na obeta masolo lelo ya Cardozo Kandu. Ebele abatuka nde na lobaki toyebiye ajouake pa ya Belleville, ajouake pa ya Sila, ajouake pa ya Dinana. Donc ye partout akendaka na ye azalaka muto songi te. Sikoyo eloko esali keno lelo to ya kobeta masolo bandeko nanga eza concernant ba makambo oyo tokomi koyoka. Parce que soki nungu ebandi, mbutu ebandi na réseaux sociaux, comme d'habitude, biso ba kronima ma kronifati ezalaka toujours musala na biso tokota en profondeur tokendo yeba eza nini. Ebele ya batu touti kolanda awa comédien na biso ya munene oyo a format ato encadra Cardozo na kombo ya papa na biso Delta Force autaki kotika biso banungu ebimaki no eza poison batiela ye oyo mataki kitaki mais Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà. Ba mapango akoteka yango yo, ba mapango kosomba yango yo kandenge Étoile Nines TV alobaka toujours et encore bandeko nanga bosombaka ba mapango. Tolataka, toliaka, tosalaka ba voyage kilikili, tozalaka kutu soki ba invité biso na feti, biso ne tokomi kobimaneti mikolo feti. Mais de l'autre côté, ata lupango ozanango te, eza makambo soni, s'il vous plaît la famille. Naboyi nanga un jour ezala te ke notre bando landa mama Étoiline, mais mama Étoiline na bando pesa biso ba directive te. Nayaka toujours kosunga batu ko pesa ba directive, liaka côté mosusu
mwa lupango ekozala malamu mingi. Ba papa lelo koki kokufa bana na yo olingi bana na yo batelenganaka wana ezaka motuna soki okolinga bana na yo batelengana kosomba te mais soki ozokanisela bana na yo antuka ekozala malamu somba ata soki eza makambo bana batelengana toyebi te na se ya moi tokozala awa ti age nini. Imagine okomi na 60 ans oza kaka na se ya moi nano okufi te mais 60 ans wana yo ozalaka locataire eza makambo ya soni. Somba lupango banda kotongisa na yo malembe ba mapango eza kaka $350 ya pamba oza na place na yo ya kovanda. Voilà. La famille tozonga la makambo ya Cardozo kande na obeta masolo. Ale ya kosala keno tango toyaki komona papa na biso Delta Force ayaki kokufa ka ndenge boyebi communauté na biso eza communauté moko eyaka toujours na o ya bango. Communauté na biso eyaka toujours na makambo na bango. Toye kolanda bandeko na biso mosusu ya TikTok bakoti basali ba live parce que to mona ki tango papa na biso Delta Force akufaki kolela ya Cardozo ezalaki makasi. Ezalaki penza makasi otala eboye o mona penza keno muto yo azoki penza makasi ka ndenge alelaki comédien na biso Suzy Bantu nde façon moko aleli pe comédien na biso na kombo ya Delta Force. Alors ka ndenge toyebi communauté na biso olela ezalaka mabe olela te ezalaka mabe. Tango Cardozo aye kolela bongo Delta Force batu siko bakomi koloba keno Cardozo abando bima na Delta Force. Cardozo abima na héritier Watanabe. Cardozo aobima na Delta Force abando bima na ye yango aleli bongo. Yango bandeko nanga ba makambo epesa kinga kanda. Epesa kinga kanda to lobango. Eza blongo mosusu il faut kolobaka. Tango na landaki bandeko na biso ya TikTok en tout cas na sepela kite ata mukete. S'il vous plaît la famille. Ngana lobaka toujours soki eza na eloko o basakanaka nango te ezalaka réputation. Ndenge toza boy mutu na mutu asalaka effort ya ko construire réputation na ye. Mutu na mutu asalaka penza effort wana. Soki omoni de l'autre côté mutu tel asali makasi na ye nyonso pona ko bunda pona réputation na ye na kote na yo oyo zolandaka biso ekozala malamu yo pe soutenir mutu wana. Ezate keno mutu abundi pona réputation na ye mais yo de ton côté olingi oya kobebi sa réputation ya moninga ekozala mabete. Ebele ya batu ba finga Cardozo awa keno Cardozo azalaka ndumba Cardozo azalaka na mibali Cardozo ebele ya mafinga bapesaka Cardozo. Boye bisanga nanu numéro nanga yango wana. Soki ozalaka ta na video moko ya Cardozo, toza na ba photo moko ya Cardozo sans bilamba, numéro yango wana tindelanga. Bino ba obo funga ka Cardozo. Comme ça ton ndima keno o makambo bolobaka ezalaka ya solo. La famille. Dans la vie eza na bablo mosusu s'il vous plaît photo to banga ke. Eza vraiment na bablo mosusu il faut to banga ka to bangi penza de ton côté to de ton coin o bangi penzo lobike non. Na mona mama ya batu te na mona mwana mwasi oyo te na kuta yete. Mais na koyo ko finga ye na ndenge nini. Ezala batu mosusu akoya ko finga yo bokutana te boyebani te ay donc yo kuto ta de ton coin oyebi ye ata kutu te. Mais parce que ça a besoin de visibilité alingika aya ko bebi sa réputation ya moto. Soki Cardozo lelo aye kolela papa na biso Delta Force. Pona ba o ba yebaka te. Papa wana nde a forma Cardozo. Donc aza neti papa. Donc epa ya Cardozo papa na biso Delta Force plutôt azalaki neti papa ya Cardozo. Kandenge abando benga mama Suzy Bantu mami. Donc ye na monde à théâtre papa na ye ezalaki nde Delta Force, mama na ye ezalaki nde Suzy Bantu. Kande to mona ka lelo ba Belvi Kandi ba benga ka papa na bango ezalaka papa Elombe ba Exil Peshanga. Soki to moni lelo ba Dina na ba benga ka papa na bango ezalaka ka papa Caleb Tukebane. Siko ya kote pe ya Cardozo papa oya kufi azalaki neti papa na ye parce que ye mutu penza pesa ye goût ya osala ba théâtre ye mutu penza andimela ye. Lelo ye ko se retrouver na mutu oya sunga ye na kote ya kibo mama Suzy Bantu akufa
aye kotala pe kote mosusu oyo azalaki neti papa na ye na monde ya cinéma aza lisusu te. La famille esalaka pasi. Et surtout kotala parcours ya Cardozo ndenge mobali na ya kufa ndenge baparents na ye bakufa bandeko nanga esalaka pasi aza mutu. Soki Cardozo oyo alelaki te ka babiso oyo tolingaki tokota lisusu na ba live. Cardozo mwana mabe kutu papa wana ye mutu atia ye na scène ye mutu aforma ye me Cardozo ata kolela akoka kolela ye te. Mais lelo oyo Cardozo na mipesi penza lobi ke non il faut ke na lela papa oyo. Mais biso ba oyo ekomi nini? Cardozo bando bimana Delta Force yango azolela bongo. S'il vous plaît, topesaka respect pe na ba comédien na biso. Topesaka bango respect. Na Congo na biso na oyeba te, mosusu ba maka mosusu la famille na comprena kango te. Congo na biso c'est comme si ezana batu mosusu na ebite soki batu oya maboke lelo ba se décider ba lobi ke non c'est fini to bando sala lisusu ba théâtre te ka ba biso tokoya lisusu pona nini bo sala ba théâtre te tala mikolo yo kutu biso ekomi kutu boye tokomi ka kovanda na bandako to tala eloko te tokomi kotala ka ba Nigeria. Mais batu mosusu de l'autre côté bandeko nanga bazomi pesa makasi wana batu mosusu ata kutu kokende église bazoboya kokende église balobi ke non to sepelisa bandeko na biso ba congolais to sepelisa batu mosusu. Mais de l'autre côté biso oto koki kofuta bango ezaka mafinga ezaka kokoselaka bango makambo eza bien te. Ngana lobaka toujours kolinga koluka visibilité na lokuta te pe kolinga koluka visibilité na kofinga ka batu te. La famille quand ndenge Bible yebisaka biso vanité de vanité tout est vanité na se ya moi awa toza baleki nzela lelo to lobi nzamba koki kobengisa bino nzamba koki kobengisa biso. La famille epa ya nzamba okendo yebisa ye nini te papa na se ya moi nga musala na ngeza akika kofinga ka batu eza na sens te. Soki nzamba pesi opportunité ya koya osala ka bémission na nzela ka wana profitaka pe kosala mo évangélisation ekozala malamu mingi ke oya kosambwisaka batu oya kofingaka batu ya kokamwa eza komona na mibali mosusu bakomi kofingaka depuis kala biso toyeba na biso ke mafinga mingi batu balingaka kofinga ezalaka basi. Mais na kilelo oyo batu ebele soki alingi kombo na ye kende liboso ezaka kofinga. Lelo oui c'est vrai c'est bien okozwa bambongo mais tala lobi na yo tango kokufa kende wapi lifelo yango ozosepela nango to eza ndenge nini bokoki jamais koyebisa nga te ke noto ya kosala bémission après émission toenda kosenga bolimbisi epai ya nzambe te wana eza bolimbisi te ata nzambe kutu ye moko wana eza bolimbisi te. Okoki jamais koya kozofinga ka baningo fingi après olobi ke non na okendo sambela te. Bandeko nanga totika biloko ya bongo to encourageaka nga na lobaka toujours mosusu osali ka émission pona koya kotombola ba comédien na yo kotombola mutu oyo te ke non parce que fin du mois afutaka nga apesaka nga moi quelque chose na finga baninga wana ezalaka bien te. Nga kande naza boye la famille nga na lobaka ngo à haute voix naza mwana nzambe nakoki jamais koya awa pona koya kosambwisa réputation ya muninga nakoki jamais koya awa pona koya kofinga baninga te wana eza musala na nga te. Soki okozala mutu oyo keno nafutaka mama Étoiline pour ke abando kotelaka nga abando fingaka baninga wana kutu longola kombo na nga wana kutu kolongola na yo parce que nakozala na temps wana te nga na mesana na mafinga te nafingaka batu te. To encourager Cardozo yango na ye kopresente ba condoléances na nga na Cardozo. Je sais que na moment oyo eza facile te pona yo Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso
Contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.